Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Eurotech Télévision dans votre émission Les Congo en marche. Bandeko Balandi, Mbote Nabino, Mbote Bisika Nyos Wosangani Mikina Mikili pour Olanda Bimson Abiso sur Eurotech TV. Merci de rester fidèle à votre chaîne d'information et de divertissement Eurotech. Et Bongo Tozali Awana, Katia Paris et Siganini, siège à Eurotech Ezali, l'association et Botama. Le Kolamaebo depuis président Tshisekedi dans son pouvoir, donc association Botami partout, association Ezali partout, association le Maman Fati, l'association Fati Solution, l'association Congo Fort, l'association Ebele si Mamsou Bazali, membre ya IDPS, Mamsou Bazali, électron libre, Nenkaka Ezalaka, Mutuna Mutu, Asale Lokonae, pour nous viser que en 2023, peut-être Bachali Bayana Ndengena Bango, mais l'association Nabandeko Balandi et Komiko Panzana. Bolanda qui vraiment association et Panzani, et Panzana tous les jours. Awa. Mutuso alingaza la mukonzi, mututu alingi a commandé, mututu alingi a faire passer ba idée nae, ce qui fait que moyen vraiment Makambu et fan n'est peut-être président de la République Azali Kozela ya on a quatre associations Ezalité. Donc Tozali Awa to bengisami na association les Fati Solution, mais Fati Solution en commis Fati Solution sans S et Solution avec S. Likambo nini vraiment et tindi vraiment bandeko yo ba panzana alors que 2023 dans le comité. Bolanda Bisso, à tout à l'heure. Merci. Tozali wana makamu tosalaka awa il faut mutuaza la disponible. Les deux bakoyebisa biso que président voya na France. Yo en tant que membre de l'association Rosani, tokokutana le plus vite possible pour que bandegni tokopiko yamba mokonzi na biso. Ezali makamu ya kopesa explication parce que vous êtes déjà membre. Ta aussi mipesi mobimba donc tokutani soke mokonzi na 2023. Pour nanga na yebi ke soki to lingi to ko bima pe to keyi to tamboli bakana ngambujuma yichi kapa partout pour na kokende ko sala ko mobiliser batu na base yibisika na ici c'est Fati ou rien awa tolobela kalikamo mususu te kaka likambo ya mokonzi ya mboka likambo ya Fati de tolobela ka awa soutien na biso tozali wana ka pona ko soutenir mokonzi ya mboka na yebisaki batu banane bandeli makambo ezali nanu ne bande na lobaki ke tokoko livrer bango Fati te. Fati azali mwana azana bomo to batela mwana azana bomo ezali nde Fati to batela ye to sunga ye azali mwana mboka azali makila na biso to mipesa biso ba mama solution na France Fati Solution tozalaki na Belgique tozalaki na Londres tozalaki toujours derrière action moko durable oyo kozala te bosali lelo lobi bato bazoki kaka na se retrouver kaka na même situation bazalaki nango non biso tokoya kosala baaction moko durable bosali eloko totongi ata ekole omo ekole wana Fati Solution des actions biso tokosala toni kosala ba action toni kosala ba action moko terre à terre ba action moko biso ba nyonso basala ya solo eza mabete kopesa mutu eza mabete kopesa mutu eloko kolia ya solo eza mabete kopesa mutu lelo lipa alie opesi mutu lelo secret alie melobi mutu ana koyoka susu nzala mais luka osalela mutu eloko moko ezali ke mutu wana lobi a se retrouver lisusu na même situation te nde ba idée biso toza nango eza yango wana. Donc tozoya awa tozoya te pour s'enrichir tozoya pete mpona koluka baintérêt moko soki boye te c'est pour l'intérêt du Congo pour l'intérêt ya mboka na biso po biso tobandaki kosoutenir président Fati eza te parce que azalaki mwana ya Tshisekedi eza te mpona nini mais totalaki vision na ye azalaki nango mpona mboka yango moto epusaki biso bamama boye totelemi mpo tosoutenir ye nde yango ntina yango wana tokolongwa misala neti ngala na mokaka 5h du matin nakenda mosala mais periode ya élection ezalaki soki nauti mosala na 5h nake mosala na 6 mosala 15h babengi boya marche ata wapi ata wapi nakei marche wana mpona kosoutenir Fati akoma président po azalaki na bavision ya kitoko pour le Congo yango wana tolingi biti yango wana
Simba na papa to Simba moyo. Yo Simba oyo. Pesa papa. Topona. Papa, et si on choisissait les logos? Oui, nous ils sont loin, je vois pas. Hein? On fait circuler? Relation publique. Maman. Hello papa, Chimbalanga Johnny, ye azali parrain. Parrain na mo epa ya mondele balobi, photo parrain. Soki c'était, soki ekomeli o likambo, mwana na yo akozanga te. Po soki pe faci solution lelo azwi problème. Epa biso tokosuka, parrain bakoluka ye. Bakoloba yo lobaka ke ozali parrain. Mwana azangi eloko akolia, mama azali te, tata azali te. Parrain, papa Johnny Chimbalanga, tu peux se malo. Merci maman, Fati solution mokumba munene menzamba kosunga. Nanga na loba boye esika lisanga ezali likambo ya association ezali likambo ya démocratie. Nzamba keli biso identité. Nzamba keli moto na moto. Et puis il y a aussi un bakisa au monde du combat mon konzambo pesa wana Fati donc eux qui ça mon konzambo ka sonité faut ça l'attention combo wana to batela mo malamu na makambo nyoso to kosala na ba comportement na biso ko combat mon konzambo ka et eux qui ça ma sonité merci. Et pour na ko ebelenge ya Fati solution tala motivation o ezako tamola kati na biso. Toyambi papa na biso papa Stéphane Mutombo. Papa Longwe na Suisse. Fati solution, viva! 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 Bico rouge. Oui, en tout cas, na sepeli mingi, voilà, Bino Awa. Vraiment, je ne sais pas quoi dire à présent. Ce que je peux seulement vous demander, soyons forts. Soyez forts. Hein, et nous, le papa Solution, nous serons là, même dans l'ombre, pour pouvoir vous soutenir. Parce que ceux qui te soutenir pilotaire, et qu'on n'a pas ces minutes. Donc c'est la raison pour laquelle Ganaye Awa la France, parce que la Monique, ma maman Fatia, France, Paris, actuellement, Boza, la sincérité, Boza, la Zera Malamu, donc Yangwana, Naye, pour Fatia, moi, au moins. Merci beaucoup. Papa Outina Lille. Papa conseiller, papa Jam, Chimbala, Godefroy. Papa Chimbala, Godefroy, papa Godé. eloko nangika nasenga na bamama Fati ndenge toza koyoka chef de l'état ya kala Mobutu alobaki tozala lisanga moko papa bo moko mama bo moko tata bo moko yango eloko na kosenga bino moko te mokonzi azaka moko toyebi komone Fati donc pour l'association na biso toluka tozala lisanga ole ya kokabwana ole ya kozala disperser na makambo oyo ezangi tina nde oyo na kosenga na bamama na biso tokozala nsima na bino mpo tokoka kosunga bino. Afaso viva! Viva! Afaso viva! Viva! Afaso viva! 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 Félix, président de la République! Vive le peuple d'abord! Le peuple d'abord! Bon, nous remercions nous Batunions, Bayelelo, Bamama, Fati Solution, na Bamama ya Fofat, na Bamama MDCC, na ndako na biso ya IDPS ndako na biso nyonso na papa Chimbalanga la muka original na monaka ye na YouTube comme d'habitude donc na sepeli mingi pona lisanga ya lelo nde tosangani donc na kosenga kaka
na ndenge nalandaki mama ya Fofat ndenge alobaki tozala lisanga tozala division ezala te soki toza na bomoko toza lisanga makambo nyonso tokosala ekokende liboso donc tosimba na maboko po makambo na biso ekende liboso makambo nyonso tozosala po ekende liboso ifo tozala lisika moko tozala lisanga nakosenga lisusu na bandeko na biso nyonso parce ngai soki nalinga nayebisa bino mwa histoire moke nde na poti na ye kokutana na bino lelo awa ezalaki na Belgique tokendeki mpona kokutana mpona kotala mokonzi ya mboka ntango ayaki na Belgique kobima na metro nakutani na mama Brigitte atuninga bito mpe boza bazairwa tozalaki na papa moko ya Belgique tokutanaka na metro ye mpe autaki Liège ngabi wi ngabi nayebi bino nalandaka bino nayaki meme na fete na bino bosalaka na Argenteuil me nga place nyonso balobaka likambo ya Congo nayaka ntango ayebisinga bon est-ce que toko échanger ba téléphone tout ça tokutana na France po boya kotia biso maboko na lisanga na biso ngabi me lisanga ezaka bamama solution et bamama abi te lisanga na biso eza mpe bapapa bazali ala moko na lumo na boya ntango babengaki réunion naye nakutani na bango na Saint-Denis nde kokota nakotaki nasali tremplin entre Fati mama Fachi na Fati solution Fati bakendeki après makambo nyonso eza bon c'est un peu long à expliquer on a remercié bino kaka mpona makambo nyonso nde tokutani lelo donc makambo na biso nyonso ekende liboso mbotela biso nyonso tokutani lisusu lelo nga mama Angélique naza membre ya association ya Fati Solution donc napesi bino mbote mingi tozala elongo tokende liboso ntina suka en tout cas tozala bien tozala na bolingo tozala ensemble vraiment béton alors nasepeli mingi kozala kati na bamama monaki bino na télévision mo liloba mokie oyo etali mokonzi ya mboka oyo nga na bino na grand frère propre vraiment béton en tout cas nyonso oyo esololiemi awa oyo ekosalama totambola nango kaka selon loi oyo tozosala sikoyo tozala biso nyonso lisanga viva bon likambo soka mpona vers la fin obona kati association so bolinga association eumela ezala bien so oza na problème to te libako ebetisamaka na moninga linga kutana na komite oloya na bunete ya réunion bopanza ngo mbala moko eza moto okutana na komite bameye na kosolola kobongisa na ccc soki adinato na se simbi te peut-être na suka soko solution suka wana okopanza mais soko oyeba mbala moko poids ndenge wana oyebango ke association ekosimbaka jamais po bazosu bana baza na basensibilité moko te donc na association mpenza makasi association ezali mwa barespect mo ezala ya bainstitution si un problème donc bodeka bainstitution ezala beaucoup plus likamana biso moka sukama merci c'est bon nabandi ke biso nyonso tovi maloba nani aza niloba koloba lisusu soki tokoki koprotege lisolo na biso awa toyambi mpe association ya Congo Fort toyambi bandeko na biso tobetela bango na maboko bazali parmi nous balingi makambo wana te bon makambo na biso ebandi makambo ebandi Fati Solution ekomie nazali kosenga na bamama nyonso bapapa nyonso boza na bandako bovandi soko ozalaka na susi ya mboka soko ozalaka na susi ya kosoutenir mokonzi ya mboka kovanda nango na ndako te
yaka komanifeste tozobenga boya ebele ba mama na ba papa o baza na posa ke Kongo ebonga boya kosadere ezali nango pasi te tokopesa numero na biso bakokomango bokomona bokobenga bokoya kosadere mpona kosoutenir mokonzi ya mboka. Tozali na association na biso ezali ya ba mama Fwachi na ba papa Fwachi solution Parlement debout ya France. Tozali awa mpona kosoutenir mokonzi ya mboka. Tozali awa mpona kosoutenir ba œuvre ya mokonzi ya mboka. Tozali na eloko mosusu te. Ici c'est Fwachi ou? C'est Fwachi ou? Bana mame, bana mama, mambu baso, mambu baso, 100, 100. Solution o ezali na S na suka tolobi biyano nde biso oyo po tolobaki te Fati aye na ba solution na mboka Congo oke na scolaire na social na économique na nyonso pe na bolingo totala ta na kovanda na bato Fati azali nde biyano yango tosanganaki lelo totalisa te mwana oyo Fati solution biyano ye aza na mokanda ya na leta nyonso makambo nyonso yali malamu. C'est ça. Ouais. Première question. Ah. Voilà. Alors, maman, Bolimbisa. Alors, Fati solution. Ngana ebi que ma solo oyo e bandaki les maman Fati et comment qui Fati solution si manango solution avec S et si manango e bongwani et comme solution sans S. Alors Congolais a perdu Makambongo et Zandénini. Bokabwani ni sousou ou bien boza toujours ensemble. Ce qui tozali pour n'habite moro c'est qu'on est ensemble. Parce que tozali Fati solution to uti na nzungu moko. To uti na nzungu moko lelo ezaki mokolo ya tokuta na to bongisa makambo. Lokola bango ba yeko répondre à l'invitation te c'est que ba tracer chemin na bango. Awa tozali balobaka tozali na masolo ya Abraham na Lot. Abraham na Lot tango bayokanaki te bakabwanaki. Na ndenge mabete bazalaki bandeko bakabwanaki. Biso pe toza bandeko na bango mais tokabwani pona mésentente, ba trahison, ba makambo ebele oyo ezali ko bantivaleur, makambo ebele ezali ko pesa kimia te na kati na biso oyo esengelaki to bongisa lelo po to continuer chemin. Bango ba yeko répondre na invitation wana te. Or que tango ba benga ba invitation biso nyonso tokende ke lelo ba boyiko ya ko répondre. Yango biso to tracer chemin na biso. Tozali awa pona ko soutenir mokonzi mboka, tozali Fwachi solution Parlement debout ya France. Biso oyo. Lelo to sangani awa pona ko talisa mokonzi mboka. Bisika azali ayeba kezana ba mama moko awa na ba papa awa na France. O bazali ko soutenir ye ayeba ke na poto awa na France azana base ba ya ba mama na ba papa boya awa série ndezali te ko sala ba aventure te biso ba mama mikolo boye eza moziki te ezali place moko eza peli kelemba te c'est juste kaka pona to soutenir mokonzi mboka juste po to lobela mboka na biso. Donc souci na biso ya bosanga na biso yango wana. Donc makambo mututu tango koya kosadere na biso oko comprendre vision na biso oko comprendre makambo nyonso toza nango o tosalaka na kati ya association. Toza na vision munene, toza na vision makambo ebele mpona kosunga bato ya makasi mpona kosunga chef ya mboka. Puisque chef ya mboka loboko moko mosapi moko esokolaka elongi te. Chef ya mboka ya kokende bisika nyonso te mais bisika chef ya mboka kokoma te biso ba mama Fwachi solution na ba papa Fwachi solution tozali disponible mpona koaccompagner mokonzi ya mboka ata atindi biso na Chikapa ata atindi biso na Bakongo ata atindi biso na Boma ata na Mbandaka papa tozali disponible mpona yo. Zala kaka invite oza na Parlement debout na yo awa na France ezali solide ya ba papa na ba mama tala nde toye awa malik totali malili te kaka pona bolingo ya Congo. Alors
Maman, question na yeba, puisque na moni siko bozali mieux structuré qu'avant. Alors, masolo on zandeni, ba statut bimi, est-ce que bokaboli siko mikonzi, bokaboli pouvoir ondeni podoyeba. Makambo déjà c'est fandi. Soko statut ekoti, c'est que makambo c'est fandi. Na prochaine fois okoya koyeba makambo nyonso ndenge koleka. Toza déjà na président, tozali déjà na vice-président, trésorier Razali, secrétaire Razali, makambo nyonso ezali. OK. Alors, merci beaucoup, Bino Bandeko Balandia, Aerotech Télévision. À plus tard pour la suite à Masolo. Il y a les Mamas Solutions. Merci, moi, Liloba Maman. Liloba ya suke ezali kaka na liye kobenga ba papa pe ba mama oyo ya bwanya baya ba papa ya sérieux ba femme sage awa biso association Fati Solution Originale Bic Rouge tozali na mozikité tozali penza toyebi vision na biso toza nango toyebi epai wapi tozokende ndenge bino moko bolobi vision na biso ezali le peuple d'abord. Mama ya sérieux, papa ya sérieux, yaka kosadere tozali awa. Biso epa na biso makamoneti moziko, bazizani, bakotonga na ba hypocrisie, ezalite awa. Awa ba anti-valeur ezalite. Nous sommes des grandes dames. Oyo tozali sima ya président na biso Félix Antoine Tshisekedi pona bolamu ya Congo. Biso c'est le peuple d'abord. L'intérêt ya Congo d'abord. Alors, bah, maman boya ebele, tozo zelabino na ba papa. Merci. Wane zalinga mama ni chilombo 2500 giga. Na kwa isi lelo.